Bote bandeko nyonso partout esika ezomeli bino ngai wa bino Marie-Laure Mwaka animatrice na bino na Canada Montréal. Lelo toza jeudi le 10 septembre 2020. Biso na Canada Montréal toza 9h du matin. Bandeko ya France Belgique boza 15h déjà. Na Londres baza 16h et na Londres baza 14h. Bandeko ya RDC baza 14h. Toyebi actualité présentement ils ba musicien Fally Ipupa basala bayaki kobeta concert à Bercy et les cas qui bien plein comme d'habitude. Fally Ipupa côté wana ratarate et comme ki tango ke faut bazonga il fallait bazonga ki le 7 septembre 2020 musicien mususu bazonga ki te parmi ba musiciens batikala ki na poto Kabuya paza na kati. Alors ba rumeur Kabuya azovande pa ya mbote na yo nika aka. Ba rumeur Kabuya azovande na ndako ya Grace Mbizi ayebi kokima ya Kabuya. Pourquoi na sola na Grace na bino fona komisa ngo na matoi na ye toyeba vérité soki Kabuya azovande pa na ye eza na ope mabete so Kabuya azovande pa na ye so balingani bakomi mwasi na mobali. Alors na côté la bino Grace. Bonjour Kaza Dizobra. Na côté la bino Grace Mbizi. Bato balobaka Grace Mbizi azaka na mukanda te. Grace Mbizi akumbaka voiture sans permis. Spacelei mbote na yo. Itambola tellement ebele lobama. Grace Mbizi lelo a décidé alakisa permis na ye. O akumbelaka mutuka. Alakisa na mukanda na ye. O azalaka nango na France kuna. Donc abi lelo asilisa nanu polémique wana. O Grace azalaka na mukanda te. O Grace Mbizi akumbaka permis na kombo ya mutu mususu. Asomba voiture wana na kombo ya mutu mususu. Alobi lelo asilisa polémique wana na makelele wana a décidé alakisa nyonso. Maroko mbote na yo. Bongo biso na Australie air nini Marie-Laure. Olobi te obosani biso pe tolandaka yo. So na bina ndo pesa ba air na ba pays nyonso tout. Oli ba pays ba congolais baza partout na monde. Donc ils ont déjà moitié émission hein. Olimbisi bandeko boza na Australie. Nebi air boza na Australie te siko. Ndeko nanga Maroko boza air ni na Australie komela biso wana. Nanayebi ke Canada, Montréal na France toza en écart à 6h, na Kinshasa toza en écart à 5h. Donc voilà. Alors na côté la bino Grace Mbizi ayebisa biso makambo ya Kabuya et puis alakisa biso mikanda na ya zanango. Voilà. Bambote na Antonio Mbungu na Genève. Antonio Mbungu. Bon, c'est parti. Bozela azoyamba te alobi azobima aza presse. Zela ayebisa ya benga. Voilà. Bonjour Ninon Nidja.
Claire Manoko. Marlène Kitambo, merci beaucoup. Nalali très bien, à la mouki bien. Yope, j'espère. Bonjour, Grâce Mbiz. Vous êtes déjà en direct. Ah ouais? Ok, il n'y a pas de problème. Vous êtes bien? Moi, on appelle ça bien. Famille, on soit bien. Oui, je vais bien, Nangolo Nzambe. Je vais très bien, Nangolo Nzambe. Ah, au bon ami Bozo Bima. Ouais. Donc, ils ont mal à m'envoyer. Il y a mutu moko boye fona partenaire asika na zwi mpona bamoto bakaye donc ezwango epai ya diezola donc agence asolosolo diezola akezwa mwa 4 kubenza babenga yango 4 kubenza Bona mabele libanda bwe. non bakelo na start ntango bayebaki na elateli wa start. Alors bandeko no bazolanda biso pesa bango kasi mbote po tobanda. Ah, ok. Napesi mbote na baoyo nyonso tu balingaka nga bato nyonso tu vraiment batinga page ya Réunion des Stars ya vi na biso ya Bukavu oyo babiala motema Sheba Somba Tache bote na famille na nga bote na la plus belle, la française, la milliardaire la plus claire, Rachel de Bestar, la plus star de l'année. La PC Moté et puis Moté na tête d'ail Mabokoba, maman Rachel Fouta Wazan Doué à moi na ngai, oya lokisa biso nzala, tolonga nzala pona ye. Tozana posa te toke misala po tozala bien quoi. Donc Rachel Fouta, merci. Mbote na yepe, mbote na wile toka de tous les jours, de tous les temps. Motata musanga na otitete, apesanga valeur. Voiture liboso na bina nga na tambola liboso ya valeur. Na musala na ngai wile toka de tous les temps, de tous les jours. Et puis tu fais quoi chérie? Et puis mbote na ah Rachel, tu fais quoi? Tu as tout cassé. Papa Mia, papa. Attends, je te donne. Tiens les lunettes. Boli misama, ne balobakas. Ça n'est pas souka. Boli misama maman. Basanye pasuka. Elengi akobota nde yango wana so mwana azosala badega. Azolata balinete na ngai donc dega azozwa balinete. Ok. Voilà. Vote na bato nyonso tu. Est-ce que bike Kabuya Kimi atikali na poto fali azongi na ba musicien mosusu. Kabuya. Oui, Kabuya oya fali. Ah, Kabuya Kimi. Oui, oza au courant toyebi? Oh. Kabuya pe aza na téléphone te oyeba ndene. Alalaki pa na ote ake déjà? Eh. Yeah. Quoi chérie? Olingo kotaka na direct. Marie-Laure. Otala nga la soni Marie-Laure. Elingo la sani, na sens que Kabuya okobima na Kabuya te? Te na otu nonan.
Alors, otala nga na soni. Na sens Dans ni la oui. côte à ndako na nga na sokola penza na lata na bima libanda. Oye ba grâce mbisi la sexy. O reconnaître nga même de to sola boy. Oye moto so na ye. Nayebi Grace Mbila la star munene, star na biso ya mboka. Voilà. Siko eza liani eza na makambo ya kabuya. Marela pa d'accord, un problème c'est na nga di Cap la Merveille. Ngai makambo Kasi yango wana tokotisi yo po toyeba siko vérité. Il paraît que yo muto kimisi kabuya azovanda na ndako na yo. Oyebaki ke kabuya kokima yango siko na kotisi yo po loba na biso vérité. Kabuya afana na ndako na nga déjà ngai déjà nde nazaka boye Marie-Laure. Na melaka dia omoni ba lèvre na nga na ti rouge à lèvre te na cheka brillant ya pamba na cheka brillant ya pembe na cheka la belo na somba ngo na pharmacie po ba lèvre na nga na linga ezala boye penza fraîche donc na cheka ka brillant pamba nde naza boye na mela diamba te moto amelaka diamba bayebaki na mbembo ezaka mwindu soko monika mwa si mbembo mwindu asala biloko ya makasi ya bala mibali mabe mpona mwana mwasi poza naturel mwana mwasi abongi na masanga te abongi na diamba te mwana mwasi abongi na diamba te abongi na masanga te soko moni mwana mwasi kaka mbebo mwindu kaka keba mwasi obala te soko bali eseke bosali couple ya badiamba ekoleka nango couple ya badiamba eleka nango po bibali mosusu balingaka basi bamela diamba bafandi ndako moko baomela bango badiamba makambo ezoya babule ezoya na kati ya diamba po bato bamela diamba babule eyaka na diamba soko peseka diamba ta komi lokola zobazo babule ezoya te donc ngai déjà sur la diamba kaka nalinga yango te donc asi na obima na mobali amela diamba problème ya te nakobima mpe na mobali amela diamba awamela diamba libanda maintenant kabuya amelaka diamba accès balobi tout accès nuit maintenant kabuya ye accès ezate sur la diamba déjà ndako nanga déjà eza ndako nanga na respecta ndako nanga eza ndako mwana nanga éducation mwana nanga déjà inane tout à l'heure auto zo ba lunette pour alata donc aza mukolo ayebi déjà ba makambo et puis nga na ndako munene to ba 3 chambres salon te nga na star na fanda na studio na Paris et puis côté nga la fanda na résidence na nga ba sayro bazate noir azate ka mindele mitonga na kezo akabia aya ko fanda ndako na pa bebisa réputation na résidence na nga so na bimeli banda na kisoka résidence na nga oloba résidence abata mbongo ba millionnaire otoni ngai mo kaka naza sayro nga moko naza noir de peau na résidence na ka mindele ba français baza na résidence na nga donc awa epa na nga makelele zakate awa eza kimia bamige nyema bayaka kawa bayebi bato bayaka kawa bayebi awa eza kimia na ya kofandisa kabu epa na ngai sola diamba nga déjà na fanda na rez-de-chaussée mais dans sola diamba bano mataka na premier étage et mati na deuxième étage mais nga no sa deux jours awa te ba benga na nga nga na Paris na ke fanda na banlieue pona banlieue ko zonda ko eza rapide na deux jours ko zundako awa na Paris baswaka ndako te soko moni moto azwi ndako na Paris bamoni salaire na ye neti nga pesa ndako na ngai na kuma na 800 euros donc faut pas mona salaire na eza 800 euros eza la 3 fois donc nga neti nga na gagner plus de 2000 euros ozwi ndako maintenant na bon ata na 1000 euros koso apamba ozwi ndako nga mna na nga bien boy nga ke chaka buya na ndako na nga na moni bato obi bato baso tu na nga tina snap na nga eza kutu ba congolais te ba mindele ba na snap na nga ba étranger mais na comme mona bato bakomo tu na nga tina snap ke nga nga lingi na problème na vie na nga te fali pour pas Cap la Merveille Marie-Laure anniversaire na ngeza mois prochain na octobre viens faire ça la vidéo Obanga déjà Obanga fallait ça la vidéo Marie-Laure anniversaire est mois prochain viens ça la vidéo anniversaire na nga tout bien sûr quand ça l'album aboka ka petit na e grâce biti Marie-Laure pardon beaucoup ça va makambo ya te yo ligi bien ça la vidéo te pardon kasi ba vérité yango tozoyoka ba rimere bimaki parce que oza star c'est normal po ba rimere bima na kombo na yo yango siko na kotisi yo na direct tozoyoka siko ba vérité donc okimisi no kabuya te kabuya azovande pano te nga na yebi kabuya afanda repaya bien na ngai Eric Ndombasi
Ok. Na sola na kabuya azana téléphone te. Faut na lo ba vérité. Kabuya azana téléphone te. Mais soko lingo so kabuya na passa par Eric Ndombasi appelle masqué. Donc kabuya ko so faut benga Eric Ndombasi mais na yo ki pe ki ata c'est pas Eric Ndombasi te. Ko na benga ki Eric Ndombasi na tuna position kabuya. Voilà. Donc boussole o akimi. Boussole a master na ngati. Botala na anniversaire à moi na nga Rachel bomona Azalaki asala écoute playback. Oui. Nzamba mona nga na pesa boussole même un euro te sona lobi attaque fantere ngona tana ngwe to lo ba pe vérité. Boussole ayaka na carburant na ye ayaki ko tike na carburant na bango. Ayaka ko to retard abina ngai master felena ko makaka. Abeti playback asala ki fatika kuta ko beta place mususu. Boussole d'abord limsanga. Azala qui fatigué le pauvre va déclarer avec un playback. Boussole a bête playback na fatigue nous surtout parce que toza ba master. Parce que tout ça la musala oh toza na ba pire, toza to ba pe vérité. Toi na ba pire na ba milliard ba musicien. Toza na ba pire na biso. Oh ata passion ata likambo aza. Ba soutenaka. Toza na ba vie na biso. Toza na ba mususu kaka to yeba nika ndenga kindula na ndenga ndule kaka mais toza ba master te on n'a pas de lien. On se connaît pas. Tous en a pas tout mon peut te bima na bango. Eza différence par relation na ba musicien, eza ba relation eza différent. Ba tout mon ça la relation na été okoye ba makamone ndeni. Nef kabu ya sa master na ngati. Master na nga na F victime, eza ne boussole ya master na nga. Boussole ko lamse na iner a lamka mais minute boussole kuta kimi. Mais boussole o asa master na nga kutu akangi téléphone moi la de la boussole kuta na éviter na boussole kutu akangi téléphone. Moi, la main numéro des les catés. Dans la boussole kutakimi. Dans la lingana benga ina solana e boussole o salinga boye pona nini. Toyo kana kina yo ifo zonga. Olaka kinga kete mère na ozonga. Ozongi te. Boussole ali etombo. Maintenant kabuya aza master na ngate. Kabuya aza musicien lokola ba Félix Wasekwa, lokola ba nani, lokola ba Bill Kiton. Lokola baba Robino Mundibu oyo baza toza ba relation te toza ba master te baza ba musicien ça s'arrête par là toza le musala toza le cover et silani il y a des musiciens oyo baza penza ba carte ba proche penza donc ceux qui na la musata na iner na senge service à salango on a des pires toza pena mibali pe ba musicien oui ngale na ba musicien no surtout motaza ka pire nga eza héritier baza pire ngai penza na yeba kati na héritier. OK. Et puis papa wemba ça qui pire. Donc ce qui nga na leli na 12h na 12h30 papa wemba fa yeba. Donc papa wemba ça qui penza ya nga ya kati. Donc papa penza ça qui penza akoma qui penza papa na ngai. Donc papa wemba kwa bima, il faut grâce mise la section ça na point. Donc faut la décorer table, ya bano le banga petit yaka. Il faut décorer table ba eba ke la section ça. Donc papa ce cas bima ba bengisi na ba papa qui restaurant il faut bima na grâce mbisi na ye héritier watana beto tambolaka ya ba mususu na tambola na bango te ya des musiciens na tambola na bango te donc héritier to tambola na ba ina désert lolo tout le monde le chopa yebi ke mon bana minito azana grâce mbisi oh bazara soute oh comment ça mon lisho bazara soute héritier bazara soute na mon lisho nana yebi sibino oh mais héritier sali sope 8 mois na poto so combien de mois vendre suna yete mama bena bino ba congolais tano koloba biso grâce à pingi marilo ko kenanga la onte ngala so no makambo eza logique na nyakabuya tano bino ba congolais boye ba bino makambo ba tuté botika kokota makambo ba tu po ba vina bino ata yo marilo vino toyebi angote botika kokota so boyebi te botuna nengo so na ngafelo tuna grâce na héritier bazala kaka ngana répondre bon ngai na yebi ngai grâce na yebi so bazala to bazala kate yoka si babolingo e koma kaka ki foka bala ki sakaka ba pesa na ba ngasane ko bino ba congolais bo na Facebook ozo alisije ba da botika copine na ngai lolo mo lisho mama sesi botika ya fanda bazala suna héritier te omonte ke mutakala Deborah ebimi Deborah de moi c'est héritier sika Deborah na ce qui mutakala na ebimi c'est kaza ndumba aza molaso aza tien et puis nous mutakala wana ça n'a rien à voir avec héritier watanabe pour ngala solo lina goga bina grâce boko tsala makambo wana tena ibe angote
donc soki kindumba na ye nde ebimisi mutakala na ye ya biso bafinga biso nga comprendre te biso bafinga biso ba grâce mbizi bandumba internet ke biso toteka libolo na internet dero mais pourquoi pas biso ngai kutu naza célibataire pour l'instant parce que nana bagte nana copain ça s'arrête par là na fiancé nante donc naza na copain mais biso nde bafinga biso ba molasi bandumba toteka libolo na internet mais fallait biso ne ba mabolo na biso ezaka tous les jours na ba internet eti fallait biso ba mabolo na biso ezaka na internet toteka ngo na internet bango so dezo banda kimia bana pose basa mabala mais ba oteka mabolo na ba internet apo boyo kota héritier watana bela kata buzoba bongo boyo kota héritier mutaza responsable boyo kota na buzoba soki mutaza ndumba bon s'implique bokota pourquoi ka ezaka kaka soki likambuka ka o héritier soki likambuka pourquoi ka héritier mais parce que ya mesani sa biso na ba vidéo ya mutakala ye moko biso te bino ba yebi mutakala héritier grâce ça la omoninga na saka véridique nga za ba droit marilo na tuno question yo lobi na nga so diso film moko soki na yebi non otuni so to yebi mutakala héritier question yo tuni yango wana na tuni est-ce que bino yo na batu na bino wana na internet yo yebi mutakala héritier oui marilo tika buzoba na mulaya zizi na eto yebi esa bon zizi na esa taini c'est ça. Grâce, nous sommes au Kalibangi pas héritier, vraiment c'est le vidéo anniversaire. Marie-Laure, moi aussi, yo, Marie-Laure, héritier a pas trop na vie. Na sala featuring na héritier. Yangwana Marlène moi si a dit merci bokani so boyo kyango boyo kapenda ngana seka na kati na seki héritier seki abwa kingai yango prophétie bimaki bobala na ouais héritier asalanga déjà ba vidéo héritier moto na posa ta salanga vidéo po e confirmer que grâce mbisi na ngate asalanga déjà ba vidéo abwa kanga déjà nana album de soki mi ange mi démon abouaki kutu ba journaliste te pone informer bino mais grâce mbisi la sexy na ye ba boaki ye et puis ngai ogoga boka ngate ka côté na ba commentaire on comprend dans nana posa vidéo héritier te na on lobele te ke pona vidéo non ngai vidéo na nga kutu o ya anniversaire na ngai nana posa pe ba mise ba sa nga ba vidéo te na olam sa Michael Jackson na olam ka spécial la salinga vidéo après à profit de sous na la Marie-Laure ngala la bano ka vérité oyebi mutakala héritier olobi oyebi yango bimisela ngamo tiela ngamo na page OK na otindela donc ba mitakala nyoso héritier bande bima yo omona ta moko te ya omoni eza yete bino bozala ngo te eza yango te bino boye mutakala héritier te botika goka na oya Naomi otiko bimakala mingi te je te lâcherai pas eza payé te Marie-Laure je te lâcherai pas et bimaki ya Naomi de bimaki problème ya te mais ngala mona ki sisa héritier te pardon botika héritier pardon donc Marie-Laure ngai na lingi problème na vie na ngate fali ko patika la merveille batu ba ko tsangai ke oui être victime tango ba yaka ki ba pesa ki bango na responsabilité na nga na zaki la première na yamba bango na tuna bango ba question ngam na zaki mutali boso na koma ki na hotel fallait asala ki na confiance parce que na petit na ye OK albaki na ngai na sala o confiance na tiki ba musicien na maboko na yo mutakoma ki na hotel te mais ngai grâce mbisi na confiance ba sala ki nga na koma ki nga ba musicien ba bano ya na ndako na ngai musicien ni na ye na ndako na ngati soko botali ba émission na bano sala batango fort ba émission na sala ki na bango après baba no ya epa na nga na ndako na nga boya penza mère to sala émission mère ozo yamba te tellement ba yebi déjà ndako na nga doba nga comme ça nga place na nga eza facile pour koma donc bango nyonso tout ba ya ndako na nga na sala ba émission na bango na balabala na nga donc fallait sala nga confiance baba no que les places misusu te ce que mission te soit mike soit grâce mbisi mais nga baba no ya tina ndako na nga kabuya akima te kabuya mkolo kabuya amelaka diamba kabuya azamuta kwiti ngai grâce mbisi na melaka diamba te nazamuta kwiti te ngai na langwa depuis libumwa mama na nga
donc naza mota kwiti depuis pour moi maman na ngai na tiaka kwiti te bona okoma mota liboma na yo longola bilamba na komo tambola na mutakala na nzela donc ngai na mela na tiaka kwiti te kabuya tiaka kwiti amukolo esika kabuya aza bokotsa Grâce Mbisi na buzoba te po kabuya soit disons ngane na suis source pe kabuya sana ndako libala akokota ndako libala mwasi oyo azobomba kabuya soka azolanda direct na mama pourquoi basi à poto tant on loba lisusu et comment grâce à lobi pourquoi biso basi à poto to mipe sa valeur te pourquoi biso basi à poto to mitaka na place na biso te mama omoni mobali kabuya eza mabeta azana lisisi azana likata na problème ezate mais yo bano zela kaka falia me makabuya ozwa kabuya basi à poto ko tule makilo omoni basi mususu na poto basana problème ba système ba draga ka bango kutute balinga ka bango te yango ngana linga babenga ngandumba po elakisa penda ke na mwasi basa poto basana kotula moko kotula njombo penza ya en gros chérie basa poto po ni boyo kusaba bato soni moto lokola kabuya mama ndongo suye soyeti na suka sala le tout kabuya atika diamba atika kwiti atika via kolangwa zododo atika ngo mama kabuya aza mobali te aza sali te mais mukwana bande kosimba simona nzoto bozalika na direct awa na le news ali olataki pe string boye mutakala nyonso libanda kabuya krakaki yo bosani Marila yo ça la problème à mutakala bato ya mutakala la kape Marila a un problème kabuya ndenga bande kosimba oyi peut-être yango bato bakanisi yo muto okimisi te bakotsanga na buzoba wana te Marila mwenga ndila zala boye na Grâce Mbisi moto na yembaka na zape chroniqueuse na zape comédienne na sala makambo na ngai mais Grâce Mbisi azana mobali na ye bomona mosala oyo biso tosala bomona yango ka bote non tozape bato tozape na ba faiblesse na biso tolelaka pe toyoka pe pasi naza mutu na makila ezosirkele na nzoto naza pe na posa pe bakwanzanga pe naza pe na posa pe naza na intimité mais intimité na ngai il faut nasala ngo na ekeko te to nasala ngo na mutu na copain nazana mobali pona bakongola bakomprendre nazana mobali na nga ata bato bazwa Grâce Mbisi oyo moto pamba moto valeur tete Grâce Mbisi azana mobali na ye donc makambo susu bosalaka des fois boka mobali na nga azwa vaccin ye penza azwa vaccin po azwa soki azaki na vaccin te kasi ngai nakoma meme nde babenga yango soki donc ngai nakoza kuti na mobali te mais ngai nana droit j'ai droit à l'amour j'ai droit ya kozana mobali j'ai droit le 25 octobre nakokisa 33 ans âge oyo nzambe Rachel zela pa bon Rachel azosala badega kuna bambote na biso show na profite na pesa bino bambote Alexia la douce mbote Graciela Mopila mbote Leo Basinger Magali Nzaba mbote Irene Miaka Charlie Koto Blandini Blanda Pamela Lukiesa mbote na yo Noura Kanisi mbote wana bandeko baza na les news de star chef Mata mbote. Donc voilà Marila donc beaucoup de sanga la makambo wana te bino boyo ti boyo tulisanga na internet mais na kombo na Yesu Kristo na otula te non oyebi babambanga mibali na internet bato mosusu na fandi tala niveau kongola ki motema mabe abambeni nga kabuya ata naza merde yango ye ata naza etulango na niveau kabuya jamais na otula na niveau kabuya na okita na niveau kabuya te
On peut s'appeler, bah, tu peux moi respect, moi minimum, respect, qui eh! Bomona moto kaka na bomonika moto asali nzembo na yemako boye bomonika moto asali boye na nifa kabuya boni po bamoni yo lela no batalaku likolo na nifa wile toka tokita na nifa kabuya wana boniko na komi penza etula nzombo peto mati likolo nifa ba oti tete mibali ba osombla biso ba voiture na poto ba oti tete nga bem na ngala kumba mobala sombela nga ya na kita na niveau ya kabuya na kiti na dona mgazaki na likolo ya champagne na kiti na zododo na diamba na eneken mama nga kutuna mela eneken loba peut-être ba forcer nga penda champagne za tete kiti sa mom gorge au gorge Bon, on y a moté, et ça peut m'assanga. Mais nga la moitié à champagne, moitié à talo. Eh, nga la moitié à talo, moitié à valeur. Na n'importe qui t'es, la moitié à valeur. Eh, là bas niveau likolo. Oko kitanga na niveau à kabouya, tu vois qui monte mama bé. Ya wana pinso ba komona te se voler, t'es trop jalousie, tout ça trop na haine. Envers moninga. Omonika moninga kaka moninga mo basi mususu bazala difficulté ko mobala pesa ata 5000 €. Ngai na niveau mobala pesa nga 10 000 €. Eh mama na sa mwasi fali ayemba eloko oyo boyo kanzemba eloko esomba mituka eloko ememanga poto eloko oyo nde nakenda msala te elesaka ngai eloko oyo elatisaka nga babiton baguti baversage na okakola ngo te okakola nga ngo na niveau akabuya te eloko oyo nde esalaka ngai basi mosusu okende misala eza mpe mabe te eza mabe te oke mosala eza bien me ngai nakenda mosala te likolo eloko oyo olingi okitisango na kabuya opesanga ata 1 €. Kabuya kuta aza na makasi akomata chapeaudage po aza ata mwa 1000 €. Kabuya ana makasi wana aokoya ti kabuya na makasi olamuka 5 heures aokoya ti na mopepe mpenza mopepa hiver wana mama yo moto ozwi ezwa eti na suka po kabuya aokoya na mopepa hiver oyebima hiver ta mopepe wana eyakaka 5 heures wana na mwasi awile toka likolo bokitisanga basombelanga odi tete bongi bokitisanga na niveau ya kabuya zodo nanga kunamela zodo te ngala mwasi akwiti te ngala mwasi ya valeur donc ce qui na ke boîte penza na opesa penza makambo na simba akupa champagne ngana mwasi te ona sangana na batu na meladi ya mbate okomona ngala makambo wana te pona ala berere na ngai otika ngala berere oboyebi grâce mbisi mais bokota ngala berere misusu te ina bakongole bwa mitema mabe boye po aniko bongo selo ya pesa onini ozo minimiser kabuya selo nda pesa eloko ye pa animateur lokola ok olobi pe ye pa animateur mais selo asana ba mapango selo aleki kabuya bana lelo ti lobby et puis pour votre information ngala bano bimana selo na Afrique tango na ya poto avant na ya poto na yebi selo na Afrique to bano bimana Afrique donc na Afrique wana tango selo alongo maison mère na yeba selo tango azolonga maison mère lelo lovi na yebi selo alongwa na succès na maison mère selo atambola na Mercedes selo na koma na niveau na koma tela selo afan akumbaka Mercedes a noir selo akumbaka Mercedes a noir afanda ka chena lopango na ye na kenda kana lopango ne na fanda ka cheye de ba niveau moko te na kabuya selo apesa kanga mbongo pour votre information na Afrique wana pour votre information hein c'est le après ça quand tiens ta chaîne tiens ça mais tu vas tout tiens chérie tiens appelle allez tiens regarde c'est moi qui appelle regarde allô bonjour je peux parler à Rachel Bébé Star. Elle est la bébé star, on a un contrat pour elle, c'est Gucci. Ok, attendez, je vous la passe, allez pas. Allô? Allô, c'est la direction de Gucci.
Est-ce que c'est... Voilà, je sais que c'est pas Alors qui t'a écouté, bien direction à Gouti. Donc, c'est le pouvoir d'information, c'est le pouvoir d'information. D'abord, quand tu as comparé c'est le Nakabuya, c'est le hasard leader. Donc voilà, c'est le leader à niveau Kabuya, de les banales et le lobby. Ngai déjà nga, na leki Kabuya, na succès pour Kabuya yebani ka kepa bazayo kwa. Nga la yebani na mindele, boko tana passe na rati. Botala boko ka ngosoni, boko ka sute, ka mindele ba komo kota. Donc voilà. Kabuya yebani epa ba Congolais nga na yebani na ba étranger na mindele nga ba tanga na journal nga la leka na TV5 mon na leka na BFM mon Kabuya leka wa Kabuya na siksa ba Congolais nda lobela kai nga mindele ba lobela nga débat penda mindele ba osala nga débat est-ce que les Congolais cette fille est-ce que ba yebi Kabuya boniko mais est-ce que c'est le sala kai soni tendengo kumisaka yaza ex non agangela kote na kuzu bia sepelaka nango mais so agangela ma kaspa lobela ngote ebongo ça bien Marilo bapeso mwasi lokola grâce mbizi la sexy Marilo boni ko sala semblant bapeso mwasi basi mosusu mona mwasi aza elengi te aza mai mobala coach a se retrouver te aguba benga bongo ne mama manikalo ba goûter laisser Marilo ngana agura tilelo ngai mibali baboya ngate ngamona kibaka ponga mibali bakanga batinga makanga na kibaka nga contrat to sala contrat na ko umela tena mobali ja koko Marilo na succès et pas ba Congolais et puis na poto na fanda kana Paris na fianza la te na fute la kanda na fanda ka chez babité na dépendre kana mobali te ba fi musu ba dépendre na ba bien ya mibali na bango omona mobali na sala voiture wana zo poussa voiture mobali te na dépendre kana nga na yanga na yakuza na yakuza na guerrier na za eloko makasi Marilo na relation na fanda kana Paris na kumba mutuka na nga eza na kombo na nga na vivaka bien na lala nzala te na posa te na kine musala pona lia te grâce mbise lesaka ngai mbongo kitaka chaque fin de mois na compte na ngai soit vampire moi sala maka automatique na la posa te na kine musala ponga la omoni amida chati akenda musala te mwasi openda mwasi mibali fo basalela ye mobali mwasi fo za na ndako okipe manzaka osala manzaka osala beauté mobali fo ye lombongo me ngala mwasi soki selo agangela ngai kasi na lobela ngote kasi na ngana tika se esala ka ebi mwasi na ngai mo kuta lobaka wana mère nega héritier lobaka wana mwasi a grand frère bon héritier kuta benga wana mwasi lolot wana mwasi a grand frère mwasi ya Serge nazala asi mokosala ngo te nga la fanda na ndako na ye nga azali te okute lese na ye te mete bato bakonfondaka nazalaka kute lese na ye te nga azala mpenza mwasi na ye mpenza na fandaka na ndako na ye don ayebi kati asele yo ayebi kati na nga topartage babomoko comprendre epuis na opima nete ansele yo wana oyo bato lelo bakoma oloba wana lepoke baoloba te kanga laba basi kitoko baolinga ye me ya olingaka ka mwana na ye wana kaka mokie wana kaka azanga libele wana nga kunana libele te me ye alingi kaka peti na ye kaka azanga libele ya mokie kaka donc wana nga tala mwa nzoto me ye alinganga bongo alinganga libele te lisoko te kaka mokie me peti yango makambo propriété neti na filme okota penza ku ti lelo nazaka gu moko oko imagine te Marilo na oyo biso wallahi nazalaka gu moko nga mobala zo anga kutele c'était nga moko na kimaka omoni nga na âge à 20 omoni nga na âge à 18 ans non 17 ans
na rata libala nga na âge à 17 ans na âge nanga déjà bo na boya déjà libala deux fois na âge à 17 ans moto amemanga na poto mobali po abalanga po nga papa boti nga afanda na poto bandeko nga tipa afanda na poto nga bamemanga na âge à 17 ans na poto po babalanga donc nga bamemanga kaka po babalanga kaka na poto après na zone Afrique yaya na boya libala parce que na mona d'abord nazaki mwana mukie na bino pesali na ndako libala na 17 ans na okuka na ngate na âge à 17 ans nga bamemanga na poto nga bamemanga po babalanga po papa boti ngai abano fana na poto akufa bande ko nga tuba fana na poto donc ngai na bandeli bamema grâce mbisi na mobali na âge à 17 ans donc bayaka ki po bapesa mbongo pa papa na biso babalanga avec alliance mariage na lobala papa na biso Jacques ko nga na mobala na 17 ans na 3 mois na muke na kima ndako na 5 heures du matin na kima ti lelo vous comprenez na âge à 21 ans mobala yaka po bala ngepa papa na biso na boya na bipo même si papa biso azaka na mwasi moko j'ai 5 frères na bi papa lingo lekide nga avant boy poani po na ofana ndako no na bima chez les parents nga bano futela ndako na poto et puis depuis âge nini nga na sota mi na bima chez les parents grand frère nga onga la landa afanda chez les parents chez biso na Dorcy nana biminda côté na fingete na oloba na hôtel sa bino réalité po bat misu ba ba via ba tuteka ko ba kaka poka grand frère nga arfe mbisi afanda ka chez biso na Dorcy côté nga na komela ko na ndako papa na biso na Dorcy nga la kimandako nga ça fait 10 ans na futelaka na bi passa ko futela ndako na poto chaque fin il faut foutre ndako il faut foutre courant faut foutre téléphone na yebi pasi wana ça fait 10 ans na libanda na kima chebiso pona ba makambo yo kaka ko bala ça fait 10 ans na libanda mwana ndeke vous comprendre na âge à 21 ans mobala yaka ngala ngamo ko mwana mwasi na bala mibali bande ko na ba 5 bala mibali ngal ba no kansa papa na ngazo lingal likide nga avant po ali ambongo na bi chapeau ko ngana bala abana ba plan biso na bala na ngai mais siko te na na mwa muke puis na like pe mwa muke au comprendre le 25 octobre eza moi donné moi na bala et puis na yebisi déjà na avertir bato moto ko telemela mobali na ngai libala na ngai Marie Lotala ngala ngana oye na bino te ona sala be mission na zokisa ngana na ba jewana te na sa ba jewana te mais na ko repérer bilonga bato pour ngana yeba kanyoso batindela nga balie o ko telemela libala na nga le 25 octobre o ko telemela mobali na nga o kwani na bali boye na za libre na bala mobali o ngana lingi moto o telemela nga akozala te ozobangeza lokola rite eza lokola libala rite wana makamba rite ko tsara suna makamba ba rite te rite eloko te mais yepe ba telemela libala na ye yango yo pozo banga batu ba telemela o ya yo yangai moto o telemela ngo Marie-Laure wala bila toke omoni nga na otela ekibonganga no lukaye na butu a expliquer nga pourquoi okoti likambo na ngai mobalo nga na obala boko découvrir bo comprendre abali boy omoni Marie-Laure na yebi ba millionnaire na bima na ba millionnaire na bima na ba boss na ba patron bolingo edepondaka bolingo ko kende pa ya fazer bolingo ko kende pa ya cheke problème ça ya batu te Marie-Laure na bima na ba millionnaire na bima na yebi ba millionnaire bolingo na ngai soki ke pa millionnaire to ko yeba ngo le 25 octobre soki bolingo na ngai ke pa cheke mota telemela ngo mota lobela ngo te nga déjà la soli bino avance otala kana miso oloba te otala na miso libala na ngai pour ngai na bande biso ya ngai bande na coutumier eza le 25 octobre baye na ndako na biso na Dorcy wana ba pitiki ba biloko nyonso tout donc premier 20 deuxième 20 troisième 20 biloko nyonso tout ba opesa le 25 mariage eza le 21 année prochaine mais le 25 boloba makambo na nga te bapesa mbongo ebele bapesa ndako etali moto te voilà
Merci beaucoup, Grâce Mbizi. La vérité, nous avons vérité. Donc, makamakabu yebi na ote loko te to comprendre. Mais ça, quand même, moi, pas si moukiete, ndenge kabu ya kimi fali. Parce que ba mise so ba kimi ba leader de ça là, ba moi quand même, pas si. Ah, fallait ça les passe nani. Fallait azane fallait yebi kobina yebi koyeba za kitoko azana mbonga azana nyonso tout bat bayake la bayaka apona kabu ya te bayaka apona fallait ça les passe fallait poser pépère. Fallait poser à kitoko. Fallait azana maman la poser maman. Fati ba ole bakinga na bimala metanga isuki na kimiti kabuya. Moto fa kimsa kabuya fo moto wana za française. Hey. Baba yoza française tozana mukanda to kumba mutuka na kombo mutu mususu voiture wana ezaka na kombo mutu mususu donc ozana mukanda te donc pona osisaka makambo yango lakisa biso kaka mukanda na yo ti ozala nango na France kuna bandela nani balobi na kumbaka mutuka voiture wana oza nango wana eza na mikanda kombo nango eza ya mutu mususu c'est là omoni Marie-Laure kongola za niveau complexe moko c'est là ko katate c'est là omoni na kota trop na busoba wana te mais na la soka eloko moko boye o kongola za penza kongola za na niveau complexe c'est là ko katate bon Grâce Mbizi de la olakisa mukanda na ye Mobutu Igo Mbote na yo Mademoiselle Gwyn Mbote Alphonsine Ngundu Mbote Alexia la douce Marie-Laure oui non lakisa mukanda te non lakisa loko moko na côté kongola za congolais te na ofinga te photo solo laka omoni Marie-Laure na oyebiso eloko moko nayaka poto na âge ya 17 ans bandeko na nga to makila moko bango mpe bambizi to bano moko baza ba français moko kaka azala mokanda ya 10 ans oyo yaye na biso ya liboso Ardiles Mbizi déjà nakende déjà malembe mpo nga naza mokanda inane na nsima bandeko na nga nazwa mokanda déjà pas bazwa mpe mokanda na nsima bandeko bon ok bazwaka te bon tolongoli bandeko tolongola bandeko oui longola bandeko ok merci c'est là yoko pousse te fanda puta la Liska Bardo Mbote na yo t'as été à la télé Rachel bébé Rachel yo elle est cute la Liska Bardo Graciela Mopila bonjour Rachel mutu na ye mukie mona yo aso kika kozwa Rachel tika Rachel abaki kivya Eveline Makoso Mbote Queen Clo Mbote na yo Chef Mata Mbote Antonio Mbungu Mbote Sœur Louise Ndona Claudine Assimila Marie-Laure comment passer tiens J Orange bon Marie-Laure tolongoli bandeko nangi nayeba na direct na yo tuna nani bato soki baza ba français baza na direct no tuna nani bato avant na l'action eloko moko boye tuna bato ba français baza na kati bato bozolanda bozoka Grâce non est-ce que ba français baza na live awa bokoma wana soki français amonani wana na solo likambo nangi naloba peut-être Grâce engalakisa biso likambo ka ba français bayebi alors bo se manifester voilà avant ba français ba se manifester côté congolais ça complexe mon corps makambo balobaka kuta eza na sens te omoni carte grise voiture na kumba keza BM WZ4 voilà yango bakomi zela BM bakomi wapi zela carte grise voilà bakomi BM bakomi BM BM voilà zela bon voilà na kolakisa nyonso tout voilà otala oyo eza actrice eza te na fronde otala oyo kombo anani batie na BM oyo batie kombo anani tanga s'il te plaît Mbizi zela
Gana mona bien te. Mais bateau bozo mona boza kuna bozo mona hein? Bateau bozo na ba komate. Botanga Congo ba esclave ba complexe botanga. Mais comment on est Armand Bizi non? Voilà, Congo la yango ba comité Bizi. Ah oui, namoni Armand, OK. Armand na grâce, tanga bien grâce, pardon yaya. Namoni, oui. OK. Dans le bon niveau complexe congolais zanango. Ba français se ba se manifester la ti bango eloko pour ba comprendre. Ba français se ba se manifester. Ebele ba tondi wana. OK, ba se manifester j'espère hein. Bon, OK. Non la saka nyoso tuté parce que toza na poto ezana makambe belé. Non la c'est niveau congolais toi mayele té. Non Rachel tikanga bag na ngai. Ah. Tiens, allez. Tiens, regarde. Tiens, la tête comment c'est là. C'est là. Tiens, ça la tête comment. Tiens, la tête comment. Bon, c'est là. La français va se manifester, hein? Basé belé. D'accord, c'est là. Babi, nous sali la robe papier na Saint-Denis. Bon, non, là, c'est bon alors. Totika. Ça sert à rien. Au moins, maintenant, niveau complexe, quand Christ peut saler, au moins, les gens dans le belate, dans le belangote, donc ça veut dire, quand tu as ça, là, on va papier na Saint-Denis, ça donc. Faut des débats. Quel niveau congolais? Quel niveau? Mais le people, tu vois comment ma belle grâce à Ngala Sabiso. C'est la bombe, le bagana, candidaté. Et comme ça, c'est mon candidat, on a Ngala Sadan, parce que là, on peut na Saint-Denis. Quel niveau congolais soba? Dans le film, on a fini. Donc on a dit que Sabino, bah il y a même pas l'élève qui a la Samba, moi des choses ça là pas papier. Donc quatre Christ peut saler linga. Donc ceux qui n'a la qui peut me kanda et comme qui n'a la balette saler linga. Na linga peut la Sam kanda na ngate, bon ça la bino à l'aise. Bas le bas va à l'aise, on a tapé me kanda, te peut me kanda puis va saler linga. Problème est été. Bas ça va à l'aise. Miso bandimi, siko ba komo ndima, babi oui ozana mukanda. Oh te, bandima nante, malilo, ba le bala kana la tabango eloko côté. Bah français bah ça ou pas? Basé belé. OK, bon voilà, c'est là. Bah français basé belé, c'est là na ça bango eloko moko. Ngala la mkandate. Problème ya te. Nana mkandate. Na la ça bango eloko moko. Soki ngala na ça la mkandate problème ya te. Ça veut dire que ngam dans lingate na za na mkandate na poto. C'est que na soba penza, dernier des soba. Donc c'est que ngai moko na lingate na za na mkanda. Mais na la ça bino eloko moko boy. Na kota na jabatu na na mkandate ya. Voilà, na mkanate. Maintenant, ngai soki. Lelo na lobi ke nzambe bat ba finga trop na décider. Na sala so batina koma mayele lokola batuna za na mkanda lelo. Mwana nanga komi na 15 mois. Bozana la tsabino na kota na makanisa ba congolais. Na la tsanyo so tuté. Botanga awa ba komi nini? Botanga ba français de batanga ba komi nini? Ngana omona te maitsa mukie. Voilà, bah français le bandé là français. Pour bateau nationalité, certificat de nationalité. Voilà, c'est là, c'est là. Tanga bien, t'as pas commis certificat de nationalité nini. Tanga bien, t'as Marie-Laure Yopé. Tanga bien. Certificat de nationalité française. Voilà. Bon moni. Ceux qui mettent la côte à mettre la macanisa ba congolais. Tant on le baquet toi ba zoba au grâce à fini non finate to solo la penza bato. Au moni Marie-Laure, na côte na shabato hein. Na côte mettre na shabato. Bon ngai grâce mbisi bandeko na sala na mkandate. Mais moi na ngai Rachel aza française. Bon moni na za mayele te na Alexa R na ngaka na internet. Mais na sima moi na ngai na tuni ba français. Na koko zo mkanda na sima moi na nga. Ngala continue chez la bino ba congolais. Bon ngazala na mkandate. Bon OK. Bon na tunika ba congolais kaka. Mwana o ngala bota bimi na mutsopo na nga tui asa française a komi na 15 mois. Ngala yebi ko sala démarche te na za zoba zoba na Alexa R na nga na internet bande ko na ngai. Mwana na nga za française ngala na mkandate. Na ko zo mkandala sima mwana. Ba répondre. Ba esclave ba répondre, ba esclave ba répondre. Mais ce qui est maman zana mukanda te mwana botami na France. Est-ce que maman ozo mukanda na mwana? Bino kuna na yebite so ezarandeni. Yo pe na zo bandeli. Yo ba makambo zo sala te na bandeli na lobi boya. Kensa.
Na laxi bato, certificat de nationalité ya mwana nga aza française. Okay. Na laxi bato. Bon, nga maintenant bandeko ya bolingo nazala mukanda te banda na ya poto, nazala mukanda te na Alexa R nanga na internet. Na mwana nga aza française mais nasenga mukanda te titre de séjour te. Ba nasenga te pona za na tante, tellement na mbongo ebele, tellement na wile toka na tete ndai. Maintenant mwana nanga aza na 15 mois. Na sala jamais démarche, nasenga jamais mukanda na asoba penza basoba nyonso tout. Maintenant mwana nanga aza française, ba français ba moni. Mwana nanga tanga lisusu. Certificat de nationalité française. Voilà. Mais tu vas me dire, nazala mukanda te. Mwana nanga za française. Question maintenant babo répondre. Il faut ça. Au moins ni bakilo faut ça là. Au moins ni boyebi ba fia batute. Comment motakolo bo classe mbisi. Bon exemple nakota na jina bango kasi. Nazala ki na mukanda te. Mwana nanga pesi nga mukanda. Nakota mte na jina bango. Mais tu vas ndimi ke nazala mukanda. Oui, bandi bango nyos ba commentaire échanger. Bandimi. Bango nyos bandimi oui. Ah, Marie-Laure, c'est trop bête. Naya potokala. C'est pas que moi nanga mutaope sanga mukanda. C'est trop na. Faut pas tout ça ba naïf, tout ça la mayele ko bande konangai. Soki nazaki na mukanda te OK. Na ozo mukanda kala mais moi nanga comme na 15 mois. Soko boti moi na za française. Oboti moi na poto awa. Moi na za française. Moi na tanga ko ça ta ba sima kutebele. Ba peso déjà récépissé. Moi, la terre encore que ça même pas une année, bah personne déjà carte à une année. Tout ça la maillé le co. Bon le bon, na combat voiture ça na combo na ngate. Congolais. Vous savez boyer bi fi en mototé, batou na ka grâce net moto moko na tala ki lave oyo sala ki moto. C'est moko le bi mais grâce yo po kumba kala, ça se fait ka nyo surtout. Po ba contrôler kayo. Au moins ni Marie-Laure na bano fanda na bondi na kala. Na bano kumba odi tete nanga. Et là que pour ça ngala teka odi tete. Baba no contrôler nga tous les jours na mbila. Mbila bano kansaki na teka kadiamba. Baba no contrôler nga odi tete e benda ka miswa ya mindele, bambila mindele. Omoni mundele o ya mbila. Bazami tema mabe. Ce que ba monika noir na voiture bien. Ya niveau ba contrôler abiso. Balinga ba yeba osala ka musala nini. Pourquoi osala voiture wana yeba kutaza na voiture wana te. Ba voiture onga la kumba net voiture nanga eza BM eza sport. Jour ngano to sala live. Webi mbila controlanga. Jour ngano to sala live wana. Jour to sala live. Mbila controlanga. Maintenant mbila wana donc ngana na magie. Na magie. Ubenga na kindoki na lesa ba mbila ubenga na convoquer bango na mbongo. Toi la poto ko convaincre mbila te. Et puis mbila soka linga contrôler ba bima ka bango no soki na voiture ba contrôler moto moko. Ba voiture biso to kumbaka. Ngala zaki na bondi na kima quartier wana pour tous les jours baba no contrôler voiture nanga tous les jours mais soki osana documentaire wala sambila mbila otiko makala yo kumbaka ti yo lingolo bana yo ba contrôler côté na mbila tena tuni question ba contrôler ka oui hein ba contrôler ba tout na permis certificat ya voiture tout mais pas mama tout ça la pe mayele olobi ba contrôler ka yo Marie-Laure au moins ce qu'on a osala mikanda te po kumba voiture kende na ba province kuna ba contrôler te ba contrôler rare ba ko contrôler pe mais ba contrôler rare Marie-Laure fana na Paris mama na biso ba rompo na biso nyonso tu eza terrain la camine tout ça la mayele ko ba congolais au moins ba docteur ngala ofinga te nani na congolais ça la mayele ya soko osana ba documenté kuma na banlieue na Paris et na province kuna contrôle les amukie yanga la fin na complaint Paris na moi oyo été ba rompo la biso nyonso tout terrain za miné mbila na mbila oh lekela wapi biso na Paris tango bima boy mbila biso to tambola na ba quartier to na propriété biso to na Paris mama mbila terrain za miné a contrôle et les qui na banlieue na province mais ngana kumba na Paris en plus ngana kumba mingi na Champs-Élysées Marie-Laure ande kono batu musu babanga ka ukota na Champs-Élysées wana mbila za kuna 24 sur 24 on le kaka une seconde na Champs-Élysées mbila na mbila mama na ngai o kumba BMW Z4 mbila za wata o monote ba congolais o asa mukanda esa faux débat
Ngana ya poto kala. Na ya poto lelo ti bosola nga makama mukanda nde lelo na 2020. En plus nga mwana na ngai o na bota na mokili. Aza française ngana osola makama mukanda na congolais. Ngai na osola so makama mukanda na eroyo. Tel niveau congolais, tel niveau bomema abatu. Ngana ya poto lelo bino boyebi grâce mbisi lelo. Tel niveau ki motema mabe. Bolingi bosa assemblée na ya poto lelo. Chantal bola mutalo baki ozala na mukanda te. Kotanga nga komba abatu te s'il te plaît Marie-Laure. Ngana lakisi ngana osola na ba congolais. Na lakisi bango mako balobi ke na mukanda nga bosola makama mukanda te. Marie-Laure ngana bandi na Kongo mikili na fana na Afrique na poto. Ata na so bango bande na ya poto kasi ngana osa démarche ya poto te. Ya mukanda te. Na poto loi française eloba siko sali 5 ans. Au justifier 5 ans na poto ba peso mukanda. Na poto loi française. Ya biso to boti na poto. Mwana nanga za française. Bonso nanga kama kamukanda bo ma yela utoni. Tana olobo kasa fingi. Pourquoi congolais to naïf? Congolais on olobo vatina kumba keza na kombo na ngati. Et comme ba sale la ke ba papier. Papier ba motko basali. Basali eye banaka. Papier basali. Ta okunda la tibino certificat mwana nga original. Na la kisibino ku photocopie te. Na la kisibino carte crise nga original. Basali lié. Tala niveau congolais. Ombila, akumba na permis à Braza. Tala niveau na 2020. Sur la makambo ba ya poto autant on piso to yaka ti poto ezala ki bien. Lelo poto ebeba concerne on pesa bato. Ce qu'on s'en règle te ko zo ka risque te ko za complexe parce que grâce à kumba yo poto kumba. Poto ya lelo terrain comme mine. Parce que biso to ya poto ngana na kwa vuwa ngata na ya poto sika. Na bana kumba sans permis na obo ya ngote. Ngata na ya poto sika na kumba voiture papa na biso to ke na terrain na papa na nga. Soki papa na nga za fatigué na su voiture na kumbi. Wana poto tango biso to yaka ki poto ezaki bien nana yebite ke poto e baby. Pourquoi to ça ba semblant? Nana yebite ke poto e baby. Bato mosusu na poto akala bato mosusu bazaki soka yeka poto ta loba ke prophétie ba pese mukanda. Wana ezaki poto tana le baby te. Ba loi ils ont changé. Ba loi ils ont changé, makambo ils ont changé. Mbila tel misanga tenga nani. Na Beyoncé ata na star ngo ba tchaka ngala ba journal la lekana BFM na TV5 Monde. Mais eux ils sont fous. Rihanna peut être Rihanna ba ko contrôler Rihanna na poto boye bien ngote. De grâce mbisi ne ba ko contrôler te. Na biso joke mano sala live mbila contrôler ngati. Donc mbila ngo dona lo ba ngo nini. Que non ngala star. Mais puis non Congolais tout grandir un peu Congolais tout ça mayele ngala sala ki life na lo baki ke ngala ko sala jamais esclave à Mundele po mindele ba mitema mabe ngala moni yango na poto na espérance à poto donc mutako sola ngaba kamba poto te ngala izana espérance à poto biso te ya poto il fait resa makasi lelo il fait resa kasu makasi te na il fait motawala ta polo mais biso te on dira poto ba époque na il fait rola ta polo te ça veut dire makambo so changer. Makambo so changer. Yo le bako akumba ka voiture asana mukanda te asana permis te asana l'autre te mais congolais na meta motango boso lo ba afana na province kombila contrôler te motango bo lo ba akumba na Champs-Élysées tous les jours akumba na Paris akumba na Paris obima boitera mine nzambe motango lo ba bongo moto ana yebi voiture te moto akumba te yango wana na fille faut longola complexe faut moi si dans fingi binoté mais il faut que longola pose la penza na esprit ouvert osa penza osa la yo penza il faut kumba il faut ça makamnyo surtout bana basi tout basalaka pose la complexité pour tant moto yeb so likambo comprendre pour ce qui moto a le kakinzelo a tout à la ki libaku so ka betelo yo so ko betel obeti pe libaku te o comprendre yete bato bakumba te na poto nde ba koloba makamba bongo bosola na moto akumba na Paris na fanda na bon l'été na kumba na Paris na fanda na Paris obima boy en plus nga ba mine na nga Marie-Laure bato omoni mila ba congolais eza mabete mila ba congolais eza bien ponga na sala na mila ba congolais vendredi na mariage moko fona animé na sala na mila ba congolais
Mais ngai bato o ba yebi nga bato ba yebi Grâce Mbizi ba yebi nga na fonctionnera mingi na Champs-Élysées. Staff à Grâce Mbizi eza na Champs-Élysées. Staff à Grâce Mbizi côté nga na fonctionnaka eza na Champs-Élysées. Nana ba milena nga la kendaka. Na kenate oso ko kepe o na tutulombo o mo na Grâce Mbizi te. On te kene soki kombo na ena mususu wazaka na restaurant na Chance tour na soki de ba Saint-Denis. Nga na fi ya Saint-Denis te. Oh, ok, soki na kombo na ena ni. Oh, mo na ngate na ok sani kuna. Est-ce que tuna bango, tuna bato bazana ba commentaire soki na ba direct. Tuna bango. Bo mo na kaye na ba tutulombo na ba Saint-Denis. Soki na lingi na leka de passage oui. Soki na moni moto par respect na kiti na voiture na solisi moto na Saint-Denis. Mais ngala koki jamais na longola makolo na ngami kie oyo. Marie-Laure na ke staffé na Saint-Denis. Eza genre na ngati. C'est pas mon délire. Pour nga mota na délire na ye. Pour nga délire na nga na mela masanga te na ke sali na nganda château ya basi ba Saint-Denis. O na mbuta lobi o mona ngate. Mais ça bien peut-être ko ça ba publicité aux Zambongo yo za star. Marie-Laure na lobi bien. Ceux qui publicité. Ba bengisa nga na kenda kana oboya te d'accord. Je vis de ça. Na lobi bien staff, on a que staffé. Na ke ye fa mutino ke sala nini, na ke staffé na mela masanga te. Bon, na ke sala nini. Au moins na ko zwa téléphone nga na filmer bino ndako na nga. Au moins na masanga ezate. Bon si jaka bato na internet te. Yango na linga ko faire comprendre congolais to sala mayele. Soko yebi moto te tout na ye vi na ye o ye bisayo. Na ko filmer bino ndako na nga mobimba ata whisky o zwate. Ata cigarette. Ata bière au soité. Na ke sani la sani la mela masanga te na filma te bo mona monoko na ngai. Na langwa depuis pour maman na ngai. Na za déjà mota kuchi depuis pour maman na ngai. Nga papa na nga loba na ngai siko simbi diamba ozu liboma okufi. Papa na bota nga aloba na nga bongo. Na yebite nde ba benda diamba na yebite. Na yebite. Na yebite nde babenda ka cigarette na kesani na sendile esa mile na ngati za makam na ngate ngana na ba délire na ngai shisha na nga basi omoni ba shisha na nga la mela wana na kenda ko melango na Champs-Élysées na kenda ko melango na Champs-Élysées na kenda Champs-Élysées te na kenda nga na basi na kenda nga na basi na kenda nga na ke o filmer kuna na yebisa ngai bato ba exemple bafanda na Paris so ba lingi ba staffé on sa bakana go go staffé kana Paris. Batande bafana na banlieue ne baza complexe à Paris des fois mata Paris. Mais tant là il mettait na fanda na bon na Paris. Na ke no staffé na ba banlieue et na sens. Mais Congolais na linga Congolais to sala ba naïveté to sala to comprendre makambo sem. Oso muna kali kambo so lingo comprendre kama osala ka semblant kana te osa soba te. To ba soba te, to ba naïveté. To mayele biso ba Congolais. To mayele to sala mayele pensa, to sala mayele. Pour ngai na sa mayele ngai loba na ko depuis na ya poto na loba mondela o matela ngate non ça jamais c'est comme mondele pour mondela ça complexe nga mondela les ça complexe anga mondela complexe anga elle est la tête dami ou la tête Yvette Bolungu mbote ndoko tana na tine Luca Hermen makilo to sala bato ko dans la bateau, na makambo susu na kambo kana mile congolais. O mwana mutu mususu alo balikambo moko bo ofandi bo oseki opuka no seka. Obi mutu azolo balikambo aye poto na ashni. Teba makambo to loba ko bi mangandi papa na nga bana loba na ngai, papa boti ngai, abana loba na ngai, mwana na ngai. Soko yebi likambo olingo loba e bi mso ridicule ko loba te po bi ele bi ma ridicule devant bateau. Tout le quartier de Bimari ridicule. Mais eloko nini bando banda carrière na yo eloko nini penza ba congolais baloba na o eshoka yo ezangisaka opongi. Yes. Ah, au moins une question tourne qui toko wapi. Tu as mis où la télécommande? J'ai là. Ah, Rachel, télécommande où? Elle a où la télécommande? Tiens, elle a où la télécommande? Oh, et puis eloko moko question tourner otourner question moko ki toko wapi oyebi na la deli kambo ba congolais balobaka
esekisanga esalanga kutu pasi te Marie-Laure mais esekisanga na niveau moko esekisanga na niveau moko Marie-Laure ndeko na ngai ngai naza na ngai na eloko te oyebi tosalaka direct moko avant nani naloba naye makambo bakongo tosalaka na direct moko na yo tu as mis la télécommande obomi tele yo moko télécommande eza wapi Rachel et où la télécommande chérie et là où la télécommande hein ah Rachel ça m'a passé Rebi, je m'en congolais moko à lobby, à tielinga commentaire à lobby, au sac na yewana, à zong samo déjà, à kina, à defa ki amwa zong samo déjà. Marie-Laure. Au moni ol, yango ya. Moni yango ya. Marie-Laure, moni, ngana ye poto, sona lobby kala, o boite, bon, na lobaka si kala te. Elle a la télécommande. Arrête de rigoler. Elle va te télécommande. C'est là. Elle va te télécommande. T'as mis où la télécommande? Arrête de rigoler, Rachel. Je ne suis pas ta copine. Elle t'a mis où la télécommande? Ah, Rachel. T'as mis où la télécommande? Ah, Rachel, vous allez la son télé. Et puis tu as fait sortir mes AirPads. Rachel. Je rigole pas, tu as fait sortir mes AirPads. Tu sais pas que après tu vas les jeter, je vais perdre mes AirPads. Oh Rachel, yopé. Marie-Laure. Au moins, tu as la question non. Je te aussi live na yo au lobby, aux zones ici sac. Marie-Laure. Au moins, sac, hein? Yo, 2900 €, yango. Omoni Marie-Laure, nakolakisa yo na ndako na ngai, na libana te na ndako na ngai basako naza nango. Marie-Laure nga na simple, nga na orgueilleuse te, nga na très simple. Bato bafanda na grâce mbisi bayebi fi wana, bayebi so aza très simple. Na niveau bato mosusu baloba, ah soko ozaki grâce mbisi kasi nango kuma orgueil fier. Te na mikitsaka. Na très simple comme bonjour. Na mitaka te orgueil yo grâce mbisi. Pe nga na sola na wide to katete na maboko banke mamadou nga boye na sala mwana nga anniversaire à plus de 10 000 €. Eh o le bana nga nini nga na grâce mbisi ba musicien tout Marie-Laure musicien tout sauf exceptionnel. Kofi Olomide abwaka grâce mbisi na internet moto aleki ngai na mabanga moto ba valoriser na ba musicien moto ba kumisa nga papa wemba na nzembo azali na mwana mvama aloba bien na nyango aloba ye basi nyonso bazali ndenge moko grâce mbisi la sexy abina na petit nanga walo kwa basi nyonso tute nga papa wemba confirma nga jibe mpia na bwaka nga Kofi Olomide abwaka nga Fally Ipupa abwaka ngai Fabricas abwaka ngai Héritier Watanabe akumisa nga Robino Mundibu Sele Obikiton Deplik ba wera Mrs. Wazekwa, Roga, Doudou Kopa, Mrs. Nyonso tout. L'internet, je dis bien, l'internet. Marie-Laure Mouta, le kingai na ba dédicace à Zate. Héritier Azobimisa, mi ange mi démon. Abouaki journalisme roté, mais abouaki grâce mbisi. Abouaki grâce mbisi, yebi pourquoi? Na petit nae. Vous comprenez, mais na sen, na zaka zen. Ngai na papa wemba tolia sani moko boye nga la fana ndako na Kofi Olomide azobenga nga o comprendre faire rigola pa bwaka bona bosa te bat balo bosa ni faire rigola o ingrat o comprendre ngai na liaka na Fally Ipupa o amidi sina biso munene na liaka na sani moko o comprendre mena na se na mikitsaka lelo batenga na journal lelo ba chaîne na mindele na ba Instagram ya ba étranger ba olobe la grâce mbisi na mitaka na place ngala mikita na kitaka eloba kopana ngalo balanga kita na kitaka na orgueil te au moins dans la live to na ndako nanga na kola tsoka quand même ba 3 montres na ndako nanga 3 kaka
montre eza cher ntango olakisa bino kaka bino alakisi bino kaka bika bomoni oyo oyo ezali nzanza te nzambe bomoni oyo naza nango omoni montre ça fait 5 ans naza na montre 6 ans ou 5 ans ebouja ta échangea te montre ça fait 6 ans échangea te ebouja te bomoni montre ça vaut nakolala nzala te nzela na biso omoni montre ça fait 5 ans 6 ans oyo mpe naza nango ebouja te échangea te eza ya mibali mwana mobali moto akabelanga yango a trop cher ya kado mpenza bomoni montre yango eza ya bana mibali ça vaut cher ça fait 5 ans bakabelanga yango ebouja te bomoni montre omoni oyo omoni ka 3 montre oyo kaka ya pamba laisse ko Rachel mais yo moko bomi télé télécommande tu as mis où yo pé tu as mis la télécommande allez viens parler avec tata Marie-Laure viens parler omoni Marie-Laure omoni ka ba montre oyo kaka nakoteka mo 3 oyo omoni ka oyo nakobimisa espèce nake kote batekaka babijou espèce oyo kaka mbongo cash tout de suite nazwa 5 000 euros tout de suite o comprend non tout de suite nalingi nalakisa babie nanga te nalingi te c'est rien ça vaut rien mais dans ce alakisa basac naza nango eleki na baoyo badior oyo Marie-Laure nga na mwana poto atongo nga na mwana poto nga na fille ya millier soki nake place pe na bimi bato baotalanga basenti ke mwana mwasi akoti mwana mobali te me mwana mwasi akoti mwasi nyonso tufa atala yo Marie-Laure nalataka na soki nalingi oyo nabima nalata aka Congo so nalati Gucci te Louis Vuitton ou Dior na mwasi ya valeur bolanda te nasala badirecteur na ngai mpo na simple nalinga kosinvente te nakoka te neti bato mosusu olingi osala direct il faut pakola batibe il faut pakola soki banini osala opesa bato impression non nga na aparetaka ndenge nazali soki video ekuti ngai nasokoli na nte nabeti yango bongo noloba te obozela natia rouge à lèvre te na naturel mibali balingaka nga naturel boye o comprendre nana basaka tika ko Rachel laisse mokwashi moni teke ndako eleki moke mwana azangi esika kosakana mwana azovivre na Paris ana éducation abie mwana ngai na mama na éducation ya Paris mpenza azolinga nde azwa nde balinete na ngai ana ndako omonika nde ata wana studio nafuta 800 euros so nalingi nazwa chambre salon ntango akoma na 2 ans tozwi chambre salon 1500 euros mais bato baokota live no est-ce que bafutaka ndako ya 1500 euros baza incapable ata 800 euros ngai kutu na mwasi ya solo na penda mwasi ya solo nafandaka na Paris na préféré nafanda na studio na nga mais na Paris bato barespectaka nga na kombo ya Paris wana na défendaka yango o comprend non na bano bana banlieue nayebaki français te mais depuis que nakota Paris bavoisin nanga tumindele nalobaka français Marie-Laure français kola baloba millier ekontaka millier koto ozovanda edaka lelo Paris edenga na makambo ebele Marie-Laure na démarche Paris edenga Paris est avancé esprit d'ouvert awa na Paris toi na esprit ouvert Paris na démarche likitoko yaya Paris éducation kitoko esprit ouvert biso toza complexé te bata bonle baza complexé bata Paris yebisaka moto Paris oza complexé moto bonle jamais ngai na futa ndako 800 euros bato mosusu bakota live baza incapable me bafuta ndako 500 euros bafandaka chez les parents bafutelaka ba chambre yanga na longwa niveau wana nga na futelaka na Paris na préféré mwana na ngai azana éducation environnement bien azana environnement bien tanga bana ke crèche na ye ba omona penza ko oui noir penza ko mwana noir azan touré kana bala mindele ye mo kazaki mwana noir éducation bien
naza na Paris na foutela ka studio 800 €. Balobi faut vivre ne papa chéri alobaka vivre chic que au vivre banda kwa minene wana ba mpuku banda kwa 200 €. Pona bonlier banda kwa za moins cher na 800 € na nga. Ya so na ke na bonlier na suis 4 chambres salon. Mais dans moi na ngai yo nima mais yo lika linette bon tiens tiens yo pe que c'est un homme appelé bon moi ni aligi linette là tout le monde ça que la PC a bon a bien au bout quand linette Rachel na désolé maman linette désolé linette Rachel le vous mettez na alors c'est que aligi linette na le ko la de la ngai Rachel na boy il n'y a pas de linette je veux pas chérie je veux pas ouais, sois calme on a beau ta moi la moussous au monde la nga trop Rachel c'est là na beau ta la moi la moussous bon à café matin c'est là au monde la nga hier ce qu'on les dit au sein de l'eau qu'on appelle si attends on sait que voilà il a Rachel je veux faire un autre enfant au monde la nga trop tu vas voir je veux faire un enfant il sera aussi star plus que toi tu vas voir je vais faire un autre enfant elle sera star. Ben oui. Quand on te dit non, il faut écouter. Bino bano baza bino moko baza trop gâté. Parce qu'on en a nyo surtout. Donc voilà, Marie-Laure, moi je suis na studio na bien moko. Naza groupe moko. Yeah, moi na nga nyo so. Omoni ana nyo surtout. Voiture, vélo, azanga kelo côté, ana nyo so a combler. Vous comprenez? Donc, quand on a vu ce oyo, tu tiens surtout. Na studio la biso to fanda ka bien, to ana tela munende to bamba na mire. Oh, yaya to fanda ka na Paris. Au moni baloba environnement. Yaya e contact makase. Banda na kota Paris. Ngana zala Marie-Laure. Na ebiso ngana ye et puis papa na a 17 ans. Na soit éducation libanda chege nde bomona nga boy. Samba le don éducation zéro. Éducation zéro nil côté éducation. Mais nazala la copine moko edanga. Aloba na ngai ata studio mama zwa na Paris. Au mon environnement échangé au coma penza fille à classe. Nga nazala sans manière même bonjour na ebo pesa batute. Nazala sans manière mais lelo na koma na manière. S'il te plaît, bonjour, bye, au revoir. Et comment la montée est côté automatique? Eh, Marie-Laure, s'il te plaît, bonjour, te. Lelo, Paris et dans na comment la manière, na comment pensako, na télémi place moko boye, na o dégagé. Na o loba français net na film, Marie-Laure. Eh, na o loba français ko, monte pas moni boye, alubi, oh, mais yo ça l'assemblée na internet, oui. Wana kop nanga na loba français bande na koma na Paris parce que je suis entouré que des blancs. Des blancs ça veut dire na zwa kamayele na bango. Vous comprenez? Na loba ka français kaka. Na loba lingala ka na internet na bani ba vidéo nanga. Tana obima bo pote obima, tana obima boy. Français. S'il te plaît, s'il vous plaît. Baloba confirmement et contact na vie ya moto. Ya mwana sambela nzambe. Lelo na fia na fute la studio. O bato mususu kutu na voisin na fute la studio. Bafana bango 4 na studio moko. Ba 4. Ye na bandeko na ye baza 4 na studio. Ya bato mususu ba fute la ba chambre. Bato mususu baza incapable. Bafanda ka chez les parents, bafanda ka chez bato. Ya ngala fute la randa kuna kombo na ngai na zala fière en plus na Paris. Au moins même studio nga o bate pele baloba nga grâce ko longwa ba pesa nga ya tikela nga ya bazala complexé. Marie-Laure bazala ka complexé Paris awa vie continuera 1 heure 2 heures tozo vivre. Tozo vivre to sala na butu awa mbongo net ngai na kota kala na butu. Eh Marie-Laure o lukanga la moi na ola la pongi pona yebike na butu bato ba otambula 2 heures 3 heures bato ba otambula. Métro et silité. Au benga moto boe pas abimelo na métro na ndako na 2 heures du matin. Eh na viva classe Marie-Laure. Balobi. Babi mko mususu osala live ba fan na le kisayo na live ba fan no ba benga ba poser ba question directement. Ah d'accord, problème a été mais Marie-Laure, faut na bima. OK, mais répondez à la question. Et là on y ba congolais baloba na ezangi sa répondu. Ah, OK. Tiens. Rachel, olingi linette na nga
fona bota Marilo, na bota mwana mususu. Rachel fona sukisa yo. Osa trop gâté. Yo moko bomi télé, c'est pas moi qui ai éteint la télé. Là où tu as mis la télé commande chérie, je ne sais même pas. Bon, t'as mis, cherche maintenant. Mais oui, tu as mis la télé commande où? Mais oui, cherche toi-même, t'as mis ça où? Oh, Rachel. Non, mais arrête de crier. Cherche la télécommande, s'il te plaît. Cherche-moi la télécommande. Oui, cherche. Toi-même, tu as éteint la télé. C'est pas moi qui ai éteint. Azo Luca. Ne crie pas quand maman parle. Il ne faut jamais crier. Cherche-moi la télécommande. Cherche-moi la télécommande là où tu as posé. Oh, Rachel. Non, bon, t'as moi la moussoussou. Non, attends, fais mata. Non, bon, t'as moi la moussoussou, Rachel. Je veux faire un autre enfant. Bébé star aussi. Elle sera connue aussi. Elle sera star. Plus que toi. Non, bon, t'en as héritier. Hé, tu es en live. Héritier, ouais, t'as. Tu es en live, la bosse a dit. Ouais, t'as été, pardon. Donc, Marie-Laure, question, oh, bah, Congolais, bah, et ça, question, mon corps, et c'est que ça en a trop. Oh, Aza Congolais, à Braza. Et ça, là, on a passé. Ok. Et ça, on a en même temps. Marie-Laure, ngai na sala promotion. Na kota maintenant. Ponga na kota akala makanisa bato. Na kota na ida bato na makanisa bato. Nga na Congolaise maintenant Braza. Na kota na ide na bango. Mais au moins na Instagram na page na sala promotion. Ya ba fali, ya ba héritier. Na sala promotion, ya ba musicien ya Congo à Kinshasa. C'est vrai, babwa kakangai. C'est vrai, babwa kakangai ya wana sala bango. Nous avons un problème à Rachel. Quoi? Vous allez accepter le mois dans la n'a pas dit la kitchen. Allez, bonjour. Yo, orgueil, mon corps. Il y a un qui a fan de la kuna. Abi Vandeli, orgueil et les Kamuluba. Tout cas. Elle est trop belle. Ah, Nalingake trop. Tanenga mbinga, amulaye. Yoga mi pende. Nala mi pende fanda. Amida, tabe. A croiser ma colo. Alinga bima pour la tite la pauvre. Bon, Marie-Laure bima. Donc que ça la a été passé au Congolais à Braza. Ok. Marie-Laure, ngala Congolais à Braza. Na koti na ida bato na mito bato. Mais na sala Congo na ngala Congo à Kinshasa, Congo la Kinshasa nde ba fali ba kofi ba papa mbane ba pesanga valeur. Ba papa mbane ba salanga ba papa mbane ba kumsanga ba tanga lelo na place nanga. Je les dois beaucoup. Parce que na kota que par exemple na loba maman nanga zazaira papa nanga congolais. Oh à cause bon. Ceux qui na cause na aucun de kin na décembre. Na fin décembre na aucun de kin. Non, cela déjà na papa Fati. Bon, moi na ba pesa nga nationalité kasi. Nationalité RDC. Ngai na ondimana zwango. Oh, bato ba comprendre que na la RDC na façon moko tu peux pas imaginer. Dans la niveau kutunde na zabona na mabele na Kinshasa. Mais na Braza na mabele te. Moi na ngai même ça za française. Asa française d'origine te. Bato ba d'origine des ba mindelo yo ba français de pauvres. Moi, je n'ai pas française. Mais ce n'est pas ça le problème. Asa d'origine congolaise, penza muluba. Asa muluba, bon, on a pas RNT. Asa mbinga, asa pembe. Et puis, asa na ba manie. Moi, na muke, asa na ba manie. Moi, na des fois, quand tu as ba face, moi, penza croiser ma cola dinga lobate. Donc, muluba penza. Donc, asa na ba manie, moi, net minute azu manière. Donc, ya asa muta chanjaka. Net minute azu manière na déjà azu position. Ça veut dire qu'on se sera dissouté. Donc, na décembre, bon, moi, na penda dans une nationalité penza. Maintenant, faut tout n'angai dans les colonies. Muluba ka, po botina muluba. Ya la lela baluba ba lela kodobe. Balula baluba ba yeba kodobe. Ah,
ma puce. Allez, tiens. Allez, c'est bon, chérie. C'est bon, ma puce, c'est bon. C'est bon, oh, c'est bon. Allez, on va partir. Allez. Il y a l'inga kobime, de tobime boité. Va tirer, hein? Va tirer mon cœur. Attends, on va sortir. Oh, ma puce. Oh, Pépé Star, la milliardaire. Pépé Star. Pépé Star. Go. C'est bon. Allez, c'est bon, on va partir. C'est bon, la française. La plus claire, c'est bon. Allez, on va partir. Bon, Marie-Laure. Kipe-moi là. Ok. Faut que ta voiture. Pesa na si batuno mbote poto kata. Bote na batuno surtout, hein. Et puis c'est là, pardon. C'est là, vraiment, c'est là. Rachel, c'est là, pardon, c'est là, Rachel. C'est là, chérie. Tiens, aide-moi. Bon, pour la bateau, va faire partir la voiture, va coller, biloko, et qui est en Afrique, la Kinshasa, na Brazza, agent César chez Makoso. Donc, viens à Béni Makoso, na Orléans. Donc, 6 rue de Ménine. Donc, code postal est à 45 000 na Orléans. Donc, ce que numéro de téléphone est à 06 95 18 67 66. Donc 06 95 18 66 67 66. Et ça à Orléans, on va faire partir voiture na yo, mais voiture ne kinekine Brazza, bamboka no surtout agent c'est ça moko donc babilo kopé kindaka ba carton, yo surtout kindaka. Donc ben ka na Béni Makoso na Orléans. Voilà. Bye, maintenant. Sauf que quand on a parti, c'est la question. Ok. Allez, on va partir. Bye. Voilà, na grâce mbise na silisi na kotsaki grâce mbise na direct ezalaki poto tuna ye makambo ya kabuya balobi ye mutu akimisi kabuya azovande pa na ye. Alors grâce mbise alobi akolinga jamais kabuya po amelaka diamba amelaka masanga aza mobali ya jar na ete bao bokoti live na retard bo bandela eloko alobi vraiment ya très important yango wana na mukanda alakisi mwana na ye aza française alakisi tomoni biso nyonso tout donc grâce mbise aza na mukanda nini susu alobi ya important esalaki pasi ndenge bobengaki aza congolaise ya Brazzaville esalaki pasi makasi ezangisaki pongi mpona alobi na tunie eloko nini bacongolais o baloba na o deja ezangisaka yo pongi ke soki ovandi vraiment ya miso ekokotanga yo alobi eza mibale me moko alobi te mpona temps moko alobi ke eza mpo bofingaka ye aza congolaise ya Brazzaville esalaka ye pasi donc susi na ye ezali boyamba ye ça fait longtemps ça déjà na milieu na biso ba congolais ça fait longtemps donc toyamba ye bon voilà toyoki mamnyo surtout grâce mbise alobi voilà là on a tiki bino bonne journée na bandeko nyonso tout biso a r eza nanu biso toza 10h50 na kelambe pinard na ngombe na fufu voilà Alphonsine Ngundu bon bambote na bino chef mata Emerode Kazadi mami Jani Kanisi Diane Mwanza chef mata Noura Kanisi Irene Miaka Emerode Kazadi Kenny Balou Bijou Kimbeni Graciela Mopila Tatuaela Igwe Mobutu Igwe. Merci beaucoup Mobutu Igwe. Alphonsine Ngundu Laliska Bardo ba gros bisous ya munene. Eza ba faux compte musu na solana bango na WhatsApp na yebi bango. Ndeti Laliska Bardo ba gros bisous. Oui Mobutu Igwe live sili grâce mbise à répondre na mituna nyonso tout.
bolimbisi bandeko bolobaki Marie Laure koyambaka lisusu Grace Mbizi te aza ndeko na biso naosala video ya kosenga bolimbisi oyo nakotiaki ezalaki vraiment pressé mpo toyeba makambo ya kabuya voilà bolimbisa mpona Grace nga nasengeli ye bolimbisi nasololaki nde na privé alobaki eza na bamo mosusu akoka koloba te so alinga aloba lingalo mona akale mosusu non ezaka bizarre ye moko faut expliquer kaka bon voilà Emendabu ngodi naoyamba Cynthia Wadol nasengaki ye déjà demande naozela répondre nayambela biso ye akoti poto aza na Belgique Pamela Shekolo napesi yo bambote dossier ya Rite Misambo esili bosepeli ti bobaki tika kosala ba live mpona makambo ya tika kosala makambo ya Marie Misambo so Rite Misambo Lali Ndombe ba gros bisous nasola pena Lali Ndombe na WhatsApp pesa glo ya olangi bambote malgré mikolo abwakisi biso na Facebook azoyokana te peut-être ye moko alingi na ye voilà noko désiré ya Rite Misambo aza na Congo akendaki kobongisa na famille ben c'est bien soki aki kobongisa na famille mais dossier ya Rite déjà elembi nango na internet ezalaka abongo sujet soki ebimi tomona yango emati 3 jours 4 jours après kosila nango sikoyo ya Rite yango esili komi sikoyo dossier bamisa afali bakimi na poto après bamisa afali tomona mpe mosusu ekobima internet ezalaka bongo voilà le big boss Izoro Mabiala mbote na yo merci beaucoup la Lindombe pesa imbote alors to respecter ndenga lobi ye moko ami avandi na ina coulisse wana Gloria Olange avandi na coulisse c'est bon ba gros bisous Gloria Olange sike zomelo Christelle Kabe ya mbote na yo Queen Chlo mbote Sœur Louise Ndona Sœur Joséphine Lifaefi mbote na yo Claudine AC Milan à Londres motema papa de best mbote Antonio Mbungu ba gros bisous na Suisse kuna Emanzalu motema Sœur Brigitte Kiazola Pati Bofondo Didier Lengi na kati ya Montréal mobali ya Mbinga Didier Lengi pesa madame na mbote Mami Janice Kanisi mbote voilà na sukisi awa Jérémy Ipe mbote Bita Traoré mbote na yo Emerode Kazad Marlène Kitambo voilà alors to suki apona lelo soki nazi occasion ya koyamba pe kabuya na koyambela bino ye donc voilà concert a fallu pour pesa les 13 tozo zela JB pe na pas obeta les 13 Héritier obeta les 11 donc ba mise baza na kini kuna ba bouger ba concert ezonge belé na king donc voilà ba gros bisous na bande konya surtout na ozonge la bino peut-être plus tard pour na live mususu mais pour na lelo na kena onkolamba na lia après na ozonga sima Nadège Dubai to bosana te Jemix remix ayembela ki biso nzembo kitoko mibali ya poto eza na YouTube na ye to soutenir ye mwana ya mama mbili ya belle Jemix remix azaka na Canada na Ottawa bomona ka epe souvent na les news des stars mama ya Chantal Bola mbote na yo mama Paradis mama Ngeso mama Mokonzi merci beaucoup Didier Lengi Marcus le killer mbote na yo abosani nani mama Mulopo na États-Unis mbote aobala kala mingi te mariage na bango ya église félicitations moi Mulopo Hermène Kasongo mbote na yo ezalaki ngai wa bino Marie-Laure mwaka animatrice na bino na Canada Montréal lelo toza jeudi le 10 septembre 2020 na yambelaki bino Grace Mbizi pona dossier ya Kabuya epare ki akimi na poto azovanda pa Grace Mbizi aolobi aza mobali na ete azovanda pepa na ete alors Kabuya akimi na poto mais sika azovanda toyebi te bon internet pe bomba nango te toyeba kaka calamité ba comme sala ba émission na ba onyoso ba kimi wana pour il faut ba sala vie na bango ba sala carrière au moins ba journaliste kuna baza na France Belgique ba bando yamba bango toyeba kaka vérité mais pour l'instant na kanisa ba boy koleka na ba écran pour ba tiko kima sika baza na poso ba batama ezala bongo
mais tokoyeba kaka. Alors nayembelaki bino grâce mbise alobi nyonso to akokaki koloba alakisi mukanda makambo nyonso tu bobandela live nde bokocomprendre grâce mbise tosololi na ye nini. Voilà. Nakisepela na grâce mbise makasi tobandi ne kala banda na Congo mikili. Banda na Congo mikili tosalaka ba live nga na ye. Na Congo mikili ezalaki ya yambi nga na yambi tondo tambolaka bongo biso mibale. Donc nga na ye toyebani lelo te. Donc tofingana toswana tobongisaka. C'est la famille. Pona ngai bino so bondimaka na bino grâce mbise te bolingaka te mais nga na lingaka ye. Po ndeko na azala ndeko ne foka apazala congolais. Akoza pe mutande kwa braza baza pe ka bandeko na biso po tolobaka lingala. Wana ngai so bino boyamba na bino ete mengai nga na linga grâce mbise ka ndenga za bongo. Mara musu bolanda na bino na écran te za nango ba buzz po batuka ba seka kotia makelele batu balobela yo ezala nango bongo mais na kibo moto na sepela na grâce aza ami na nga aza master na ngai. Voilà. Parmi les journalistes, c'est tout internet. Grâce mbise. Voilà. Ils ont mis sur appel. Nzambio. Allô? Bien. Dans un direct, na sisi na grâce mbise. Ils ont mis sur appel. Mais na yambika. Ah. Engana lobelo mo pour hier. OK. Ye ba déclarer moi na ne musane ka koloba loba. Ye biti que so ba déclarer avant na kimia. Ba ko ça les messages ba ki funda pe Patrick Meka na préfecture non. Ai bien moté. Ati ka bilobela avant na kimia. Mukala eza yete ba déclarer ati ko ba vana ba tranquille. Mais so déjà ba pesi moi na mukanda ou bien maman ou bien peu importe so mutaki o déclarer. Ah OK. Maboto la kamuto apesi mukana leti Patrick ana à cause de 50 ans en prison. Maboto la ka. Mais maboto la ka donc asa ke batika bilobela maboto la mukanda. Siko muto a déclaré à cause de 50 ans en prison ba ko pe ko retirer pe mukana parce que bon ça la test ADN. OK. Maboto la ka. Ah oui hein. Et non, en fait, et l'on n'a pas de sous en privé. Atika bilobela parce que on risque de la même na moi na muto a déclaré mon canal a problème. Atika bilobela fa na kimia. Parce que ça ça fa na kimia. Nous n'avons pas le rien. Merci beaucoup. Voilà, j'ai mis ma fille unique mbote na yo mami baka mogiga. Mami ngeni le royaume okenda wapi? Okomelanga sous tête au solar sur na WhatsApp te. Mami ngeni na pesi yo mbote le royaume. Voilà. To suki awa ba gros bisous na bande ko nyonso tout. Bisous.